L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Nitakwenda na mketuwe Bile tapikala Mutunge binga kasheri Atakwenda na moto ya nkaka Kamarade na we ya mtima Atabaka ketu na we Yung te popoli pas soin. Izola kikizeshi Ya ya Vamos, wale bisola, vamos embora, vamos. Ya Yesu, ya Yesu, ya Yesu, ya Yesu. Na lula no lo vamos embora, vamos dançar onde? Dançar música de Deus, fogo, encosta, ya Yesu, Wadeni sola, ekundiabe, pangiabe, lufuvamo, pangiabe, lufuvamo, tiata mweiswe, okomansanza, dansa, Kamate mutula tanzima Kilumunge tabaka mpasye Litazabantima ya bantu Litazabantima ya papa Belinge binaka mama Topesi bino mbote bandeko bolandaka biso partout dans le monde à travers tout le de la vie officielle. Nayebisaka bino souci na biso ezalaka to informaka bino. Ah, toi na studio tokutana na ndeko na biso mwasi oyo je crois boyebi très bien, la sœur Marissa. Sœur oyo vraiment à travers trop a pesa vraiment tant na ya pesa vie na epenza et pas en Zambie. Sœur Marissa azwaka ba avion, azwaka ba bateau, ba train, nyonso na pona koluka koyembela Nzambe. Alors biso toyo lande na studio parce que na bando rezoyer depuis mois temps. Toyo rezoyer Léo na studio pour tout mécano ko solo là parce que album wa bandaki album aussi là lelo. Alors et moi to yeba ce qui vraiment bon mais aussi le pito sonamo mke ayembi nini. Merci na grande équipe Atolo Bedavi, Washington, l'honorable 4 fois prêtre. Merci Eric Shimanoka, PDG authentique, toujours. Puis nous sommes Agostino Massosa, papa social. Sœur Marissa, bonjour. Bonjour. Bonne santé. Santé bien. Tout le monde est calé, Sœur Marissa. Tout le monde est calé. Bana tu bana zéro le studio. Tu bana na ba programmation.
oyo zwinga to banditi ba définition na ndenge to komi lelo to tikela na mwa biloko mike pour na album vraiment to tiango bon eloko c'est ça qui so corona na corona ba travail vraiment mingi te album non il y a combien de titres on a combien de titres normalement il y a qui 14 bon to tiens on a 12 titres normalement fallait déjà bima pour ça qui na baninga mebele o bande koloba tout kana pesi pe bato mote te to bandimba moko te moto pesa na suka album et banda qui 12 titres il fallait bima déjà banda kala boyi ba kokoso o to zwa mi lelo na ba kono o ezo tungisa biso ya corona eza vraiment ya omoni ba musique vraiment ezonga ezongi sima siko album ezo ça dit ba activité bebele ça eza nango ko kangama tout ça tozo mekolaka mwa muke na ngoya molimo mosantu nzamba zo makasi ya kokoba lisusu akosala musala oyo eza musala moko ezaka facilité bato bamona aka muta yembi tout ça eza musala moko eza pe na bapasi na baturbulation na bituma eza vraiment pasi mais ça Marissa pardon la cassité ça fait presque 3 ans, hein, presque. Hein, 3 ans, bah oui, ça fait encore 3 ans. Mais comment 3 ans au Bimba, aussi l'a raté. C'est qu'il y a des difficultés pendant le studio et tout. Bon, au moins, le studio, ils ont pas puisque ils sont sur place. Ils ont bandego, la musique à Paris, il y a en Allemagne, il y a travailler à Paris. Pour ça, déjà un programme, tam sur 2 mois, 1 mois habité pour les gens qui sont là dans le studio, dans le studio. Il y a un monde qui sont vraiment battants et il y a un qui est belé monde tout depuis 3 ans. 3 ans, beaucoup na beaucoup na corona et amo et saliboué. Na ebi to banda ki ngozalaki yaki pe ndenge to biti to kosugisa ti to bana ba promotion to lobe la vie ezaka déjà ndaku na ngai makila na yo eza lokwa leki na kulutu to swana na biso se Marissa yo boye kasi omoni na yaka na ngala mona na zaka lespa na yo pona ebi basi oui basi ti vont meze belé ba mayibo ebele kasi ya qualité ezalaka bien en plus na sepila no pona ko flatter oté on a vraiment humble oyebi kokota muntu na ndaku na yo mutu azala l'aise c'est-à-dire to lobe la vie eza kokoye yaka na yo vraiment kota azala no à l'aise au monde à nous à l'aise vraiment à la sentir en haut na musika en tout cas na banzambi apporter moi voilà qui liboso kolika pour na sepela na vraiment frère na pour na bote ba de ba mibali belé sikoyo so na moni na tunisa moi yo pese ma chose déranger aux c'est-à-dire c'est ça na c'est ka poto c'est comme moi moki voilà to bani vraiment ba contexte ya maso na biso ya album ba promotion déjà tous na ba promotion vraiment déjà bandi na ba chaîne mususu moi tout temps ba kombo ya ba chaîne wana ezate ba ba omona déjà na ba télé na ba site internet bande kopé to travail kana bango c'est quoi vous bimisa 12 wana nyo surtout vous bimisa non il faut le bimisa sur 12 te bosso un album à 10 to bimisa 12 c'est quoi na 12 wana les inspirations des les inspirations ya ngai moko na tous les 2 chansons ils montent combien oui ezanga moko ezali ndeti nzembo nanga mo on mikolo na oyemba ata bobo ingai na yemba na koyemba ye na makanisi na ngai ata bobo ingai na yemba na konzemba ye kati ya motema na koteki na ngai te ekole ona yekola koyemba na koteki na nga pop star eteo pona koma star kasi nezalaki moyenge bene abengi nga na elanga na yeo na yekami epai na yeo yende molongoli ya kona na nzoto papa ya lola yende mosukisi ya mayeleo aleki basava na mayeleo pona nini aleki bango na mayeleo na basuki ya moto ya sava ye moko ayebi yango te michoko ezobaluka na libumu ayebi te ndenge nini asala ebongo pema ya bongo ye mokola kokufa sava ayebi te otikanga na yemba otikanga na sanjola ye
botika na bimisa biloko ya kati mpo nga na netola moyenge bende na nga nayekami epai na ye o nayemba kati na kati aponanga na elanga ya nkolo ata boboyi ngai na nzemba boboyi nga na nzembe na moyenge bende naye koyekama epai na ye yawe na bala yambe oyo okotanga molimo moko boye omema ngai déjà moni omemaka ngai nzamba akumbisama parce que so azoka mongongo ase ya marisa osentir azomema mpena kino na niveau adoration moko siko oyembi mpo ezaka na kati ya album wana eya na kati ya album oyo bosavre yango eza obimisango quand ebima quand sorti officiel eza mokoni tomonika oyo toonage normalement toza na mabongisi na biso mpe ya Burundi après Burundi toza mabongisi na biso mpe ya Bukavu album na bimite déjà oui toza mabongisi normalement kutu Burundi faye tozalaki nango eyaki na août awa na août nakutami na mo baproblème moko ezalaki grave esengaki vraiment na stoppe mo makambo mosusu kasi babiloko ebele tokoloba ate mpo mungunya alingaka ayoka oyo balobi apres bakesi koluka babongisa yango tokoma tobomba sekele makambo ezali tokokoloba pa bato oyo balandaka biso oyo bafanya ya ser marisa oyo balingaka ngai oyo bala meme oyo balingaka ngai teke balingaka baloyembo ayoki loyembo asepeli nango kasi yango moi tobomba yango na tobombi yango sikoyo ser marisa yebisa album ebima quand sortie officielle album ebima quand bon papa sortie officielle tokoloba soki seigneur alobi lelo apesi possibilité vraiment apesi makasi apesi nyonso tokoloba lelo na bamisala na bato totravaillaka na bon studio na akanga mote balbum non studio aussi ça studio lelo mais c'est quoi kogonfler kosala bamastering kosala babiloko ebele ezaka nga mote totala sikoyo tema tola baprogramme so ane oyo deya toshite esi nango totala yango ndeti na totala yango na nde tobana topesi date toboyi vraiment kopesapesa badate mpo so opesi date ane oka to album ebande totala ane oyo na toa na de ane oyo to ane tobanda totiango déjà promotion mo te toyebisi papa tolobela vi zwa baparti non mais ekozala nzembo moko tokobimisa yango bino ezala chanson promotion oui tozala yango ya iswe monzembo nakimbala toyembi na bafaya na oyo banzembo ya kikongo ayembaka nzembo wana kotiango kimbala na pisio te ya kimbala eza ne na ngai nzembo na ngai mebiki wana pena ngai na ebiso teke wana kobeta yo mo osanti yango ngai te yo peso oyo oza te ngai lobeta na voiture na ngana oui oreille musicale soko osanti yango seke mabina facile koyekwa ngo mpe facile yango wana sikoyo soki osanti ta mosu nzambe apesi yo mpe na oreille musicale tolobani ondimi yango totaka ndenge mélodie kokende tosalaki yango mpe na baide ya dambuta c'est-à-dire ezalaki nzembo nga na komi dambuta sikoyo aye atie biloko na ye mpo ye afaza biloko na ye bon na ndenge mpe nasalaki bakikongo wana basalaki nga interprétation ya kikongo bien ke ezalaki pasi kasi nasalaki effort vraiment bandeko ebele bazokamwa esika olobi moko abi wi ezalaki mapasi ya koyemba baparti wana omoni moyembi bakopesa olangi nyonso ta mosu mpo nazwa parti wana nde kolala te butu nyonso yonkama na kanga na yonka na yembaka yango na repetaka na train nasukula nasala bokaka kikongo wana soki nakende studio soki kaka na eshue esalanga motema mpasi nga nayibebisi su nazoprononce kikongo yango mabe te bavrai kikongo se marisa azoprononce yango bien te kai seigneur asungaki nati nakangaki yango kaka nzambe vraiment azwa lokumu na mosala. Voilà, c'est quoi aussi Marisa na muto na tuna yo parce que c'est important parce que yo zalaka na Allemagne au salaka moi ba aller retour et tout bébé na musique on dit comme lelo nation c'est l'été comme le souhaiter et tu travailles avec un producteur to au salaka yomoko et puis bon ce qui bimé aux alandengeni d'abord on travaille yomoko au salaka ndengeni. Bon, album, normalement, album, il y a la 14 millionnaire, soit un producteur, tes albums, ils ont sous ici, là, dans le sens.
pour biso nyonso ba musicien ata million te ka ba musicien so banga baza banzembo ba ko sape ba album na ba bimis na finance na ba moko ka esenga producteur aibi musana ye mutu na mutu ba chai na musana ye manager coach aibi ko coacher onga na aibi ba coacher ka mutu ti na aibi ki producteur na aibi ba sala ka babilo ko anati na yaka na yembi c'est tout na kota domaine na koyemba na yembi ke mamkuna ko ya ko sala vraiment pour album be cartonner za mutu aza musana seigneur aselenga gasniti na Burundi na kuta na film ko na ndemba nzembo na Salvador Salvador idregasto filho pela nous salvar era yo kiango abaki bande ko bima na adoration wa ti ayo ko luka numéro na téléphone azana ekaka moi si j'ai jeune marié mon boy a intéressé mobile naza asta travailler kuna pe na Burundi azama mkonzi kuna mo position na ambassade na biso ya Congo allez ayo ko intéressé a benginga abise ya Marissa tukanga na kola na Bukavu na zape na pour la permission pour ça moi ça te mobile na tu mo c'est mobile zio bomba no se mo parce que bazaka ba luki ba luki pe ko allez ba mo kabinga ifuma mo ya ko beta awa na Burundi abanda ba promotion abanda ko sa makamsuye moko bande musuko ke Burundi ko sa ni bona bo ti to koma le kwa famille abindengi na Burundi ozoza na mois d'août tokutana comme to ebani bo to beta na Bukavu to ke na Bukavu bon to ke na Burundi abenga nga tongo mi pour aller langa kutuna ebité soki na obela za après ya consolation mona zo benga mamo la mukibo na ebité nzambe ndanga sala makambo ngwe nga nakutana na batu muso mona mutu makotini na vie na ngako na ndeka komi bande ko na ngata musu yana ngakuta zo benga nga bon te mutu muso zo benga nga bon
ser na ngai wana en tout cas mko pesa nga permission ba notanga ba komoni ya kozoma banga na ebele po donc yenda ba connaître yende mtazo produire des albums eza producteur nango il y a zo tia na album surtout sala oui donateur album surtout sala yevement aux producteur nango puisque déjà ba concert azo pesa vraiment ba concert tout ça alinganga mingabi na sepela nanga na bi bon so ya biseka nazoka boye selanga moi so ça likambo bomona c'est marsa de ana osali likambo na kini omona ba moi sali liyo otinde leta ndeko nanga bofala ke ça elo mo bazo pona ba papier mo boye ozana mukonzi mo kuna te ayebi oyo moko ayebi si mobile na kini ba sali omona so ndenge ko tsapsu na ndaka ba konzi nga moi sa tina te asuka mboka abimisi nzamba loko tso biso na miso abata nsiko la bon ozo travailler na producteur. Oui, nous avons un producteur. Nous avons un producteur. Nous avons au cas où il y a liboso. Il y a tous ceux qui n'ont ye. Ye wana kaka. Au hasard, un album a fait des petits. Ye wana kamtu. Tu continues na ye. Ok. Voilà, mais si vous savez, les producteurs de Bissambo, on a ici quoi, ils savent, est-ce qu'il va. Ah non, moni biso tozo sa musala. Na ebite nga na sala musala. Pour ezali kabo o nzamba sali abengi biso nilanga na ye to ça. Mais tu travailles avec l'argent. Oui, to ça pona mbongo. Kasi mbongo ezongaka na selon ba promotion. Album ko yemba no danger. Au monde mutu mo ayembi na mboka yembi kana manzanza bo promotion liki makasi na ba radio et puis c'est cartonné. Album ezak voix te mélodie te ezani te za ba parole na promotion. Voilà. Ce qui est mon producteur à Zamakasa Roteka, Bamsou Bamakasa Roteka, Maïmoura Teki, ce producteur passe les Makasa Bimis à une promotion d'album Belali. Il y a un autre, on a dit 12 titres. Est-ce que vous s'est retrouvé Naba, les retours au Sala, Namakamoun, Nemozomonde, est-ce que je vais te retrouver? Bon, non, retrouver puisqu'il y a un appel à bateau au Bakabila Rapina. Les amis à battu sous va payer va payer au monde avait mis c'est maxo va oui na foutu l'hôtel na selo kamoro boye tamsu ndeko no mobaye na poseli beaucoup tena mutu boye ezana ba facilité belé oyo font la ba porte pesa ba bandeko ebele eza mutu mususu mona mutu oke kolinga afunga lo porte mutake ko tonga yo akwa critiquer yo afingi yo ya solo na lokuta afingi la ba qualité tout ke mutu na bitenga na oyo kaite na zaka na yo ozo mo c'est-à-dire et pesa biso ba nini bele pona otepe ko bela na bela ki mo mukie nazalaki na bela ki mo mukie ke pe na mo ba mitunisa ba mais ko mitunisa mama mukie même nazalaki na ba entourage na ebe ba camarade ba leki ko yav ma banda tongo tipo ko porter nga aide ya musika ba musicien chrétien ya basi mibal même na teli na o ya famille na ngai na lobité suko nzambe na nzela ka loyembo nzambe mutapesi batumite mabongo ko ba soutenir nga po ba linganga po ba landa musana ngai même na malade ba de prière ba okota ba prière ba zuwa masha banganga na nzambe belé ndeti na ko nganga na nzambe na ngai ba pasteur oyo bazo mema biso ne tumbelo papa Jean Koutwala ndeti mikolo jeune à 10 jours. Papa Charles, bonne sémence, on les églises nanga le pe na ozakuna, les églises nanga ina mama mami, eza église oyo banganga na nzambe oyo nzambe apesi bango vraiment balandaka mwana male poursuivi à mwana. Nzamba lola apambola bango et banganga na nzambe belé oyo bazalaka nanzila na bango. Seigneur, tu peux te sœur Marissa, le beau nzambe, pas banganga nzambe walizali. O bazana bango sans matériel, ba pesa ka bolingo pa ya bana. Ndeti baba ku ba yebite so yebi bonbon ti ko yebi yango yebi te bonne semence. Oh na kata pari. Oui baba yebi papa Charles était B50. Ah OK. B50. Baba ku B50. Una besengani ye wana bonne sémence balinga minyonso baba ku nzamba pambola bino. Voilà, c'est Marissa tout son nom OK. Koyoka ozo yemba nazo yoka nazo on dirait moi ba virgule mon accent moko boya c'est Marie Misango hein. On l'a mingi hein.
Non, sentir n'est-ce on dirait. Na mona moi muke ba bisa ba ser kunda sister te. Na ebite eta msulio. Nga mona saba moi muke. Absa ya ba ser kunda sister. Non mais parce que ba tu me sous tango, moi mutu tango mutu ndebo sa musique ne mwana. Vous avez tant sous oza focaliser na voix mo kanga voix mo ah vous comprenez on travaille le mutu wana. Jusque la musique na biso pour na yo. Olinga mingi o travailler ba kunda sister ba travailler. Non, au moni nga bakunda assistant bande ko linga ba même na ba 12 ans, 13 ans, 14 ans. Ah ba ba ma liboso na Saint-Marie hein. Et on mona lobela parce que musique na bango bande ko tanga ya moto okene ba évangélisation na église na ndo semba papa pasteur na Sieya na Palanga et pas pasteur Roger na Kisasa et pas pasteur na Mipem et pas pasteur Moïse. Iska tuane koyemba kokepe kokoteya ozoka bakunda sister wana tuana bilenge e ba to mekola kokoza na nzela nzambe na ndo sepia na bango ti lelo na vinanga na sepela pe na Sœur Marie na sepela na ya zaiki kon na bane ko sepia na ya zaiki kon vraiment na musique chrétienne vraiment azati wa koloba kuna sœur wana ti lelo esala biso pas si bon mutu akotika la 200 ans na mukina lo barazati. Voilà, c'est Marissa, tu as commis presque la souka, vous aussi cette façon de sommet. Et Moïse Mbiye, il n'est pas à chanter le colayo. Papa, on va couvrir, il était bino musicien, bino chantre. Est-ce que vous sangana qui peut pour moi enveloppe, moi désolé. Bon, tous les biso score du Christ, wana zaki papa na biso oyo papa vraiment oyo asali musala kitoko mona na miso ya batu na ndenge lelo aske na ye na demer na ye, c'est-à-dire ba musicien biso nyonso ezalaki na Paris ça les ezalaki ba musicien chrétien nyonso bazalaki wana ba sister qui vraiment frère na biso Moïse Mbiye. Mes condoléances na ba famille na libota na corps de Christ nyonso ba musicien chrétien nyonso pe na famille na bango de ma part. En tout cas bolingo vraiment na mona kezali bandiko vraiment balakisa bolingo wana wana moni yango bolingo na mona bandiko ebele oyo bakende pe pona ko rendre bango ko assister bango. En tout cas to continuer ka bongo na bolingo wana bolingo nde yango etongaka. Donc aux ateliers de mission misusu na belaki ezali na ba camarades misusu na détester bango oyo na nzela na ngaba osasuti biki rouge vraiment ba osasuti puisque Seigneur parle là ici ba vrai na ba faux yango malheur est la mutu ezaka bien oye baba vrai na ba faux la Bible to limbisa te ko limbisa soki na problème na bango na problème na bango te na soigner na été na soigner na bango te oui na bendi ba na bango ya ba faux ya ba faux yo quand on a ba vrai nzo ko za ba camarade ya faux ya ba mwanzo c'est-à-dire ya vrai o baza nga en tout cas faut na garder bango ti retour à Jésus pour na zaka na balinga miwana. Voilà yebisa bato bazolanda biso bateau va consommer album va koyoka ni na kati et puis le basuka sur pour pesa mo bateau mbote tout ça. Bon balinga mi album eza na repentance eza boya epai na Yesu ezali to bondelaka toujours so on a problème ko lukano esika nganga te kisite yebisa nzambe akota makamna yo nzembo eza wana liziba oyo apesaka bon moi eza messi ba message eza na kati album eza ande ba parole eza te ba mélodie mutu oyo aza mwana nzamba solo ayoka atalaka mélodie to ba voix ni atalaka cantique atala décorer loko ni contexte ni ezoloba azoba retour à Jésus o bénédiction o azoloba loko nini na juste na nzembo na linga loba nini alinga yela biso loko nini ke mutu oyo aza muta sentiment a muta nzoto atala kande charme wana nzoto
ke mutu aza esprit ou avandi na sama kola nzambe azota maloba est-ce que ezo concorder to yango mona ingénieur de son to nini herba kabona te malobo ezo za na nini na sens te malobo elobi ni c'est-à-dire nzembo album eza bongo boko découvrir ba album eza biloko ya kitoko eza na kati. Donc ça dit un album yoki album wana vraiment on s'est retrouvé. On s'est retrouvé pour se retrouver pe na farta deti hein. Ba se retrouver pour na zora bapel pe hein. Na zora bapel pa ya batu ya batu belé. Déjà toye ba air muta lui anzembo na sepela na o nzembo na poza album tamsembi 12 ça muta sepeka na nzembo moko. Au forcer que eza ndenge seigneur a memie na ndenga loyemo. Et ko bate 12 titres na mutu na so kolinga 12 non, eza tamsu moko musu mibali. Ozoma musu po mona mutalingi asepene na ngote. Eza ndenge choix na ye. Ka biso pomme na biso to loba balingami tango koma be. Mbote na ngai na opesa mbote pona batu nyonso na otanga bakomboti. Problème na ngai zali tova na sama kola Yesu. To komi na ta e komi mabe. Ta e ko ba principe biblique ezoko kisama. Molingami kotonga kokosela mutu likambu. Ko yina koloka mutu. Olingi mutu ana kufa. Olingi mona na lisute eza malamu te. Mutu akotika la descente na mukili azate. Message na ina moya mwana. Molinga mi bosokola motema na yo. Moyibi ne kulusu. A comprendre ki wana za Messi. Abika. Ozoyo kamolinga mi nazo loba na mtu utala ngai na kamera s'il te plaît balinga mi nyonso. Pesa motema lopa nzambe. Pesa motema kosala ba fond compte. Eza malamu te. Na moment oyo ezata lelo ba chaîne ekomi ebele ya kote ya maloba nzambe. Boya ebele ba bakuku na bonne semence olingo ya na yo ya même yo va na ndako yaka même na ba chaîne nyonso sur internet oyoka maloba nzambe. Tango ekomi mabe ba principe bik botika to tika biso nyonso mabe. Donc que se concentrer vraiment na makambo ya nzambe papa mama. Please otala mutu na parents te tala kati ya mutu. Parents se trompaka. Mais on peut s'en mbote te. Mbote lelo ezatika mbote nange ezakaka balingami boya epai na Yesu. Mutu mo sala 200 ans na mukila oza. Mutu otika la 200 ans azati. Yo mutu linga ser marisa kufa. Yo mutu lingo bwa ki la ser marisa maladi. Yo mutu olinga ba faux témoignage na komba ser marisa. Yo mutu o monaka ser marisa vivate suko bana na ngai. O tia bango wapi. Molingami entre temps yo pe 200 ans. Osati savant kuto ebi nomba suki ya mutu na ete. Michopo ezo baluka azo mona tazo kaka basi na libon. Ya mwaneza na biso mikolo malbon. Voilà, merci beaucoup. Je crois que ça ma parole moko ça profond hein, on demande au tikala. C'est-à-dire voilà ça matière mobimba. Ça sert à rien au sa mutu mabe, au sa moninga mabe pour. Ça sert à rien pour boma mutu. Pour ça bomi mutu. Yo moko pe kutu. Est-ce que 100 ans d'abord comme ça? Yo take musika, apesi une chance. Est-ce que 100 ans on comme ça? Voilà donc to bongo la biso motema, to bongo la makanisi, to bongo la bizaleli. Tout le monde a bien ya solo. Kilo ya molimo na mateleki makasi biblisi otina liwa. Wana molimo na maye ebotola yo kibolenge. Ebobela yo réputation. Okoma kilisupu Ponanga mona bikao. Nakenge wapie makonda ye mona bondesio bolingo le kingo awai na yebisa nani ya yokanga no bolingo eleki bolingo nyonso ya mokilo yo eza komipesa mpona balinga na ye. Abikotela
ngayo kotela ngayo yaya kotela ngayo nazana moto mosusu te oya kobundela ngayo nazana moto mosusu te oya kokotela nga bitumba na nga ibosotela ngayo obikotela ngayo kotela ngayo raya kotela ngayo nazana moto mosusu te oya kobundela ngayo nazana moto mosusu te oya kobundela nga bitumba na nga otakewa Davide liboso ya Goliate o lelo akoma molongi o lelo akoma champion we lelo abima vainqueur o liboso ya Goliate yolela ye asina pele odoyo nazali na bitumba lokolo bongwadi te kota te likambo na nga kotela ngayo awi kota pe likambo na nga kota Yesu kota makambo na nga ikolo bitumbeleki Yesu kota bitumba na ngai kota bitumba butu na moi moyenge bene kosi na Yuda kolo na mapinga bakona ekoti na bomo Yesu naza na posa na yo Yesu na ngai nalingi koyekama epai na yo mokonzi monisama L'homme prudent voit le mal de loin. Taulier Bango. Depuis plusieurs mois, la vidéo a pris une place importante dans notre vie personnelle et professionnelle. C'est pourquoi nous vous proposons une solution professionnelle pour filmer, enregistrer et retransmettre en direct vos événements. DSP Studio anime, sonorise, filme, éclaire tous vos événements, mariage, anniversaire, baptême, clip vidéo, conférence. Choisissez l'assurance d'une ambiance garantie grâce à plus de 18 ans d'expérience. DSP Studio réalise vos vidéos d'entreprise, photos professionnelles, assure la promotion de vos produits. Pour que votre événement soit une réussite, contactez dès maintenant DSP Studio au 06 29 87 98 40 ou au 07 83 21 21 67. DSP Studio, duo ingénieur Steve Malungwene et Papi Gene Tolo Belavi. On va la lumière. On y va.